J'ai beaucoup la Kofi. Mais Amazon a l'ini babengé présidente. Bon, aïe notre musical, tu es dirigé nini. C'est que c'est un an qui cité. Pour la commission de charge en Goyan. Yo li solo ya Franco. Oyo ya Rozoba Kisi na end. Oyoka ya ngoto yokate. Signé ke bakanga grand maître Ezaraki Kengo Adon. Procureur de la République. Mutavani na grand maître Luambo Makiati. Asimba Kisite. Nga écoute toi toi babi ki o vérifier ça okata mitu. Vie que c'était la Kofi. Famille ba oyo ba yeko ba yebo pouf a famille ko alini ba bengé président a famille ko comment pourquoi na mokem ka papa mbana. Yo maman na yo. Nzembo na mona passe yo zo déformer ngo nyama. Wana vie Simao. Vie. Bandeko bo mesana kolanda info 16. Toti mwa tour na boma. Totoko makala mingi te mena souci ya boulot, souci ya ko informer bino. Ya onto ye mbango. To yambela bino moto to mesana ko yamba, mais to yambiye mingi pona journée de la femme. Journée de la femme boy bigande na kishase koma et koma mnado fo sombela mama liputa e osala boy et puis ba musicien nyonso batomboki na ba concert. Fere ache libaya na salo yo showbiz soki showbiz to longwe oge jazz ache libaya na inde 3 wana place ba pero yo ba responsable baya mingi kote kuna maison mère pe bazana ndule na bango donc nazo sabino ke journée de la femme le 8 mars yo mutu nyonso afashe orchestre tezaka na simandako ate yebanite ya na concert nango le 8 mars. Sans plus tarder na oyambela bino Sele Luambo. Pona nini nalugi Sele Luambo. Pona makambo boye esengaka mutu oyo abi ko expliquer makambo journée yango pe abi ko expliquer ndenge makambo ndule ezotambola. Nazo bengi invité na ngai ya Sele a Sele Luambo. Ya Sele. Ya Sele. Bonne santé. À Kimia. Kimia. Voilà. Bonjour Nano. Bonjour, 16 mais moi mikolele ki ozo lekalisusu na site te ozo lekalisusu na ba télé te eza pour nani. Mais lelo ngai yoti. Ngai na zone sikolelo. Moi malade déranger ki ngai mais siko na zone bien. Ngai sur PC là. Émission Info 16. Kobela ya ba musicien to bangela ngo moi mingi po mona bolobaki album ezobi makala mingi te toyebi ke grand prêtre Pepe Kale akendaka tiki biso atikaka na album oge jazz pe boko bimisa boye oyoka o Sele akei akei wapi 16 obi Sele akei wapi Sele azongisi molimo na tata Nzambe mais wana sujet na biso te sujet na biso lelo le 8 mars. Le 8 mars, vraiment, batu ba obeta sete na ngona ebité, ngana ebike moi mobimezaka moi de la femme. Pourquoi bino nyonso bokanga mika le 8 mars botia libaya bino nyonso? Mais 16. Yo ye bien OK jazz, makama le 8 mars etala kanango yete. OK jazz abeta chaque dimanche. Oui bien ngote. OK jazz abeta chaque dimanche. Et ça na borke sur beta kana ba événement. Pour yebisanga OK jazz. Ako beta mercredi. Ako beta jeudi bato bakoya. Mais orchestre na ko beta jeudi mercredi bato ba. Ngana zo peso réponse ya orchestre oyo ko ki beta jeudi. Orchestre vient na biso ni longo e robeta nango ata lundi bato bakoya na bango. Mais wana ya le problème na biso te. Ya Sele lelo oyo. Bokomi na niveau nini na album na bino? Niveau tokomi na niveau sikoyo ya mixage. Toi na mixage. Bazo ya mango kala mingi te mais toi sur na mixage. Est-ce que bozo remarquer na terrain moi album ebele ebimi na oye simbi na mususu pe simbi te. Ebele simbi ebele pe simbi te. Bino pe oge jazz nde na tele la bino charge ya makambo wana ndeza ka ndenge Luambo bando mema ba charge na ye na OK jazz wana nde bozaka bino nyonso wana nani ako mema charge wana? Bon oyo ko mema charge wana toza na Clovis ako mema charge. Non
Non, il y a celle. Chaque jour dans l'obéla, bateau ba Hollanda biso ba comprendre. Nde balobara télévision et za radio té. Chaque jour ya OK jazz ndenge luamba banomima chaque jour. Chaque mouvement yebi makambo ndenge zalara. Chaque mouvement mobimbo yebi ndenge zalara. Nani akokoka komema charge owana? Mais charge ozoloba wana orchestre senga nango kisite, musique senga nango kisite. Pona comme si on a charge yango yango wana. Musique eza kisite, musique eza ka thème, nzembo thème ya kitoko, mélodie ya kitoko, orchestre bimi. Musique eza ya biki o kende ki epa so ki epa mando na kangio mayaka na loketo atyo singa non et ya nzembo. C'est le lombo yo ebite ke lombo makia diye moko babano benge grand prêtre ezala pona kisi. Non. Franco bazai ko benge grand maître, ce qu'on a biso siko place komba grand maître uta. Komba grand maître Franco ya komba na grand maître pona Franco uta wapi. Tango basali na nani élection na Imiza pour bazwa président ya sika. Ozoka. Tango nani fikilo ngomba ngwe président ya Imiza. Basa siko nani élection bazwa président ya sika. Moto pasaka président ya sika Verkis. Ozoka. Tango na Verkis a passé président, Taboulé vice-président. Abamoni que Franco azana poaza poilu. No muto yo soki azu poste moi makasité a kozana bisoté. A combattre biso po oyo Franco azaki mutia Mobutu. Alors ba créer poste mo basali kinzonzi na bango ba créer poste moko ya grand maître. Ozokango ba créer poste mo ya grand maître bi non vieux azali premier conseiller puis aza grand maître. Yango boni via zongaki abandi ko siéger na réunion ya Imiza. Ezaki te bona kisi. Ya sele to vandi na Kinshasa na loba chaque fois pour makambo Kinshasa vraiment to ebiango. Yo lisolo ya Franco oyo ya kozwa bakisi na Inde oyoka yango to yoka te. Bon nayoka batu bazoloba loba. Menga monta on a poussé na pembeni na vieux wana na mona yango te. Pourquoi tout nanga pourquoi na mona yango te? Na mona yango te ndenge nini? Tango Mitterrand ayi na Kinshasa. OK? Le président Mitterrand. Le président Mitterrand. Taboulé a sali Mazé. Non, écoutez, arrivé à Mitterrand, écoutez pe Mazé Zobima. Ozoka. Mitterrand c'est pas une nzembo wana. Et abi no bien artiste ko beta. Alors siko wana siko tango et ça nengwana e matisi a friza makasi. Ok jeza me akobeta boye ezo simbate. Ok jeza me akobeta boye ezo simbate. Ok jeza me akobeta boye ezo simbate. Mazé beko saba mbanda monument. Hein? Donc, ok, jazz mais ils ont simbaté. Ah, comment ils ont simbaté? Bon, ils ont en musique, hein, aux autres. Alors, grand maître, na répétition, ben comme ça, biloko ya, biloko ya Jacquina, ils ont improvisation. Ah, tout c'est là comment on peut sa autorité, peut être na radio, na mituka na bango, pour baba na kona ba concert ko bango soit kimi biso to sa ndenge nini tango basali banzembo wana na improvisation ko na répétition kaka via multiplier ba cassette kaka na radio pa inaye apesi autorité ba betaka na bakar na bango bitango ba radio na ba cassette na bakar apesi na autorité ba autorité ba jongo bandi ko beta na kwiti wana ya banzembo wana soki ba uti fête akomi na bartel on dit bo beta pe nzembo yo ba pesi on cassette tango ba beta nzembo wana pef bato comme c'est pas comme c'est quand on arrête à bar alors tant on a Kengo Adondo Azaki procureur de la République et comme il y a bien Franco Embi Banzemba Mabe Franco Banzemba Mabe wapi ba yemeli Kengo Adondo ayoki yango al na poko bakio kanga grand maître na limité tant bakio kanga wana mutu asine ke bakanga grand maître ezalaki Kengo Adondo procureur de la République aki bakio ko kanga grand maître pa inaye na limité tant bakio kanga grand maître pa na limité baké na ye na prison na tongo communiquer na radio bon ba musicien OK jazz beaucoup na parquet à grande distance beaucoup beta concert moko wana ba musicien ba bandi sa peut-être ba de ce beaucoup mi 3 ah to beta wapi abino na ba musicien OK jazz ba kangi bino al ba continue na kati ya car
prison quand les gens na parquet wana ti ba monsieur so boya ta 3 ba sikoyo d'alliance tango zo mata bango na ve makamba oya trombone ya kufa bazo mata mutu mo bango na parquet bokima bazo kanga bino bakanga grand maître baninga bino bazo kende prison ntesale na makamba mbangu bakati boulevard ti royal ba côté kanga bango tina bakimaki bakota prison te osoka wana yo school za wapi wana nga na bandi okende société pa Madiata pas vu Madiata vieux swing siko yasele na parcours nyonso osala on dirait que soko simba no kisi nde okoma déjà na succès ya makasi 16 yo simba kisi te nga simba kisi o simba kisi te webi kisi nga simba ka kisi na nga eza non Jésus Christ de Nazareth kisi na nga yangwana mais bino siko na monde ya musique hein poto lo bango clair to tika ko masquer na monde ya musique bokena ko luka banganga to yebi biso to yebi yango so nga yango na lo bake mo teke soki o luka no nganga depuis kala nde lelo na yebi te peut-être ba wera ba nga ba telema te papa kisi c'est rien obi ngam da pesa na conseil ngam da pesa na conseil bileki kisi na musique ça que le côté vieux Simaro na vieux Jeskin vieux Simaro Lutumba oui na vieux ba vina biso quartier wana ma molingo yebisa biso ke ba vieux wana ba simba kisi te na ndimité pona vana na bango ngai kutu nuyoka na mutu avandi na grand maître Luambo Makiati ngai asimba kisi te ngai kutu watu wazeko babikio verkis za ukata mitu hein verkis mais nazo vanda na verkis tongo tipo ko na kata studio mota sele nga na bimi na nga akangeli na kata studio namona ngo tabiki pa vio kata mitu mais peut-être okata ngo place yo ozalate au mona place mobo est-ce que obite que rimer na kisha so rimer bimi za na vraie information ezaka faux information fausse information te bon tolongwana no likamwana mais phénomène oyo ekoti pene vandi na musique na biso et vandi pe na église na ba église donc phénomène on est comique soki papa Koufi l'église mwana a remplacé hein mais so totali bien au mona pasteur wana papa azalaki na ba collaborateur na toke pena orchestre soki leader a Koufi orchestre etikali mwana alingi abimisa mutu so mwana bimisi mutu te famille mobimba ba bimisi mutu yezo sala ke orchestre ebele ezo marcher les sous-souté na bino pena oge jazz ezaka bongo. Bon, et là, en tout cas, on l'a vu vérité, hein. En tout cas, là, quand on est terminé, ça, ça moyen, tala, papa Wemba Koufi. Non, liboso, en pile, bakwa tango, pepe kala Koufi. Ba viango, boza ki trois. Moutumo kondake. Bozo ka moutumo pour remplacer place wana. Mais bango, ba de, ba palanga ni ka boy. Et ça, kabiso passe moi bien. Moutumo kondake, comme nous, ça, bogo, pendant n'engwana. Tu vois, joie. Vieux beaucoup la Koufi. Mais Amazon a l'ingénieur présidente. Bon, aïe notre musicalité, on dirige nini. C'est là. Place on occupe na place à bien. Donc n'enge tout le monde a maman Amazon. Do azana posa to a commis déjà na posa a remplacé papa Wemba Nakatia or viva la musique. Azon pas bien maman présidente. Azon pas bien maman présidente. Orchestre ko panza na plus o ya oh. Mais on a akope sa partition na kata musique akope sa idée na kata nzembo alinga benge président yo tikela ba musicien ba sa musa na bango yo zela par na bino so contre ye ozok vie que c'était la Koufi famille ba oyo ba yeko ba yebo pouf afimi ko alinga benge président afimi ko comment pourquoi na mokem ka papa mbana alinga benge ayebi note musicale te tikela bato ba vanda kina mutu wana basa musana bango bino mo la part na bino et puis bino famille botikeza compagnie batikeli bino patrimoine mais bonika mo banda ko déranger loko tout ça non eko simbate mais pas na biso no ke jazz za bongo te et pas na biso no ke jazz bana franco bazo respecter biso bana franco bebi keza patrimoine national bakoki ko déranger yango te bazo respecter biso boni boko niveau nini toza bona babe bo saka makasi ozoka yo saka osakati bana franco ba déranger biso te ba to saka biso makasi parce que bayebi ke te bato ande bi musa na bango mais biso to landeli na information ba biso ceux qui mwana ya franco aye HP
D'autant voyez na répétition ba musicien nyonso debout po mokonzi akomi wana. Est-ce que vraiment tabino moko e komi armé Tony? Te nam te makambo. Nene so makambo wana. Te. HP et Mongo soko akufi. HP Mongo soko na répétition. Soko na répétition. Atele makane musika. Soki alinga pesa moi idée. Oka Sele Yaka akobenga oma. Beaucoup pour répéter nzembo te. Parce qu'il y a alinga kayo ka Mongo appelle na ile nyonso hein. Ngaka Mongo appelle na. Nzembo ko répéter lokola nzembo moko. Aela ke lokola nzembo moko avant aela inga na répétition. Nzembo bien obi yango na bine bi yango ba vocal to répéter na baninga titre yango nini. Titre yango tika ko senga. Ozoka. Hein? Titre maman na sango muke na seli yango lukaka ya yo mobali ozwa biso pe tolinga ye odie olingi ba mibali ya baninga na yo ekosukela yo mabe odie lukaka ya yo mobali tomona biso pe tolinga ye odie olingi ba makango ya baninga na yo Eko sukela yo mabeo na misapie lukaka ya yo nzembo wana ay noto ko travailler yango bia bosalango akena ye nani akosabi ki o Mongo soko na kati ya répétition temi alors de tes armes. Donc jusque là yena no azi idée ya banda ya oyemba te poso ye ngana zo ko informer yo oyemba voix ya grand maître Lombo Makiadi mais ce qui Mongo azi idée ya osala ya banda oyemba do esenga yo fo olongwa na OK jazz. Bona aja komi na ngoana eko simba sute na aja komi na ngoana eko simba mais yoza mukolo na aja na aja za na ngoana do asu na aja ko yekola te ya ko batekesa ya sute eko simba te ngana bandaki yango mwa muke na aja 12 ans ngana bandi ko mekola franco na aja 12 ans pona linga ki trop wana penza za idole na ngana linga ki trop franco hein. Moi yo moi muke boli yo mpuku boli franco ndenge ni nabité na linga kaye tina ne na koma ki boy même na VV yo zaka tant to zong si VV to sali al verser est-ce que vie peut déjà comme ça kanini surtout bimi yepe à Côte d'Ivoire na effacer voix na ngavi vie bon ce qu'on a conseillé on a conseillé wana verkis oui na te yo bano saka bité il faut voir na nga tika voix na nga ezala wana ponga moko na ba dribble na sa na voix yo ki ndoko effacer voix na nga siko yo bano ma conseil sko mutuna moko yelingai sur les lots pour ozape mutu okoko évoluer pe en solo olongwe no na OK jazz so kote okende obano okendo imbaka voix ya Lombo ou bien okobimisa voix mususu. Non, puisque tout d'abord ngai na composaka na style wana. Hein? Ngai na composaka na style wana. Na ko na voix wana ti. Na kena sali boy côté so na mina changer couleur na bengi mista moko yo sala boy. Sala bona. Muzuka. Na ko mekango bana forces bayoka. Lokola nzembo na ngai yo affaire Princilia. Hein? Bayoka yango bien te. Type mo epsinga ayoka yango bien te ha pena eza occasion pe ya malamu pona yo okoka koyembele affaire Princilia. Princilia wana poto non, pour principe le wana poto comprendre bien. Aza mwasi na yo leki na yo ndeko na yo to ndenge. Non, veut dire na yembeli mwasi. Na yembeli mwasi. Na luki kombo ya kotia ka place wana. Donc c'est que ndeko na biso pe X to Y akoya pe alobi longola Princilia comme sango na dine comme pe na dine. To sala ngo lokola nani? Lokola nzembo yo moleka. Ezaki moleka te, ezaki komo mususu. Ezaki nzembo uta mai. Sikoyo Franco ayebisi famille moleka ayebisi vie moleka, vie nyasa bip. Muta nyasa ba selo nzembo epai nanga kune pa uta mai bona. Tango ba ye uta mai ezaki libanda. Ayi libanda. Tango vie nyasa ko nende 3. Di nzembo wana bote ya moleka. Akoti moleka oh mama uta mai siliki Franco tubinga mbenga mu Congo. Kenano ezaki to kona batu musu ba yebi ngote ba yona. Moleka oh mama Okonyo kolonga itina lobela ngai repoto pesa na lelo yo tokutani mama toyambani suka bisengo moninga
mwasi nasila loposo mamaro epai ya bato kaka pona yo moleka balingi basambisa moto nyonso kozala na ye akofinga ngai nano mama makama pembeni na yo nakoma kobanga o moleka ngai nandimaka nzambe o jalousie ekotambwisaka moto naboya kotia motema na kaka noki na mibomi eloko nalinga naboya basimbaka sona yoki eloko wana esalinga pasi na motema esalinga pasi me orchestre wana bozoboma ngo bozoboma orchestre wana bobimisa album Franco ebisi utame Blaise oza zoba siko ozozwa lopango ezanga ya yote osiliki nini ti grand maître talaka bona ozomona yango moni nzembo nanga affaire Princilia nasali yango na style ya Franco fote na ngai te Princilia yoka fote na bango moko mama désolé bakoloba likambo emonani te o bakopanza sango na kombo ya bato po bandima bango na baninga bapesa bango raison bakosolola lisolo eyebani te o banganda nyonso koloba mpe koseka tina ya kotuna ezali te bango nde babomi wana toujours asala divorce epai ya musa mobali na ye abotama na kombo bapesa ye na bomwana Princilia bokolobela ye likambo mpo nini bampangika mwa ye leki ya nene mokitani na ye tolinganinga na ye leki ya mujinga Princilia na pona toyokaninga na ye nzembo wana siko nazotuna eza kaka composition ya Franco to ezali composition ya nani nzembo wapi oyo utoyema naim bien nzembo nanga oui mais ya sele mais est-ce que okosenga na emongo te emongo lwambo asalisa yo ata album moko orchestre et accompagner yo mais yo mingi au travail penaki lwambo ya makasi non tout yango ezali tosala ya moko nanu tobwaki bayoki ba couleur après sikoyo nga bakopesa nga na sala album nanga ya 6 chansons bakopesa nga na kosala bakopesa Clovis ya kosala bakopesa Dawa ya kosala ekabola bino te ekabola biso te non Joski asalaka eye pitié na poto ezaki eye pitié Selengina yaka toke na ndako papa Selengina yaka papa na bondeli yo mobali okutaki na ndako mbanda na yo te sele motema pona nini ngai na nyokwama ezaki album ya 6 chansons. Est-ce que Joski alongwaki oke jazz mais na c'est wana kolongwa ezali pamba te lelo ekoma kolongwa ekoma vraiment na nyonso mutako voilà bapetia elo bakomi na vitesse moko ya internet akomi kolinga babenga ye l'idée akomi kolinga babenga soki nini oza pena eloko wana ya kosimba orchestre te eloko nini banzembo bon ose banzembo ni yoka banzembo bango koseka ozoka mais ba Joski bazali ba commando moko bien formé Joski a ne pas docteur Nico ozoka Joski a ne pas docteur Nico Utama ya ne pas docteur Nico Ntesa a pas Bombenga Mangwana a pas Bombenga Joski alongwe pas ya docteur Nico bake pas maître Toro basali continental orchestre continental Ntesa a pas Bombenga basali grand makiza ozoka Ntesa auti pa ya Bombenga sali grand makiza Mangwana auti pa ya Rochero basali festival de makiza ti ya communauté jazz bien bisanga siko est-ce que mutwana akozala na incapacité akoza capable ndemo petit alelo auti na ne pas leader na yo pa yo auti ayebina no rien leader ayebina koyemba te ayebina koyemba te ayebi kosala nzembo te bi okoma yango te
Yo sikoyo moi. Voilà ce qu'on est. Ba leader oyo yebi ba yebi koyemba te neti. Non nazali agent marketeur ba kombo bato ate. Mais on ko sunga ye kente la yebi koyemba te. À la prochaine on peut se courage que non. Aye ko la koyemba bien. Non na boy ko créer guerre onga na ko boma moto te. Bon ça va. Bato ba Olanda biso ba yebi leader nini oya yebi koyemba te. Baza ebele na Kinshasa. C'est le lombo. Tozo koma vraiment to komi presque na loba na suka ya lisolo na biso mo bambote pe o clôturer na mo eloko moko oyo e ko sepelisia mama Liliane Assoumani Patrick Valencio depuis les États-Unis ya Willy Sionga ya Willy Sionga na Paris frère Richard Madeka na Londres wana na zoya nga na zoya na koya nga na koya. Tu comprends? Il y a scellé yo, vous avez na posa il y a scellé yo, il y a scellé mot de la fin par rapport il y a l'isolo ya lelo. Mot de la fin par rapport à l'isolo ya lelo. Mot de la fin par rapport à l'isolo ya lelo. Na 5 ans artiste ba travailler. Ba tika ko sala ba plagiat et surtout na biloko ke jazz ba tika ko sala ba plagiat na biloko ke jazz. Pour arrêter moi ko zo bima biso mission ke jazz to bimisango fondation Luambo na fondation Lutumba Simaro. Tozo bimisango ezaborke cette interprétation. Oye ko beta nzembo ke jazz ba kangi ba ruana ba botoli ba kazier ba botoli biloko nyuso. C'est que muto ali boso bo bandaneza Kofi Olomide parce que Kofi azo ayemba. Oh non, Kofi chante Luambo, chante Taboulay, donc mutu seke bo bandana yeza Kofi Olomide. Kofi asengaki. Asali chante, alobite ke na kati ya concert na yabeta banzembo ke jazz non. Asengaki ayiko senga epa bana Franco. Ba pesa ki bandimela ki. Toujours bana ba orchestre ba interprétation. Siko ya sele to lobela pe malgré to komi na suka. Mbongo eza pasi na Kinshasa, mbongo eza pasi. Noko moko asali mo orchestre na ya interprétation ayemba biloko Luambo. Peut-être ye pas la fan ya Luambo. Peut-être pas les gars qui parlent Luambo. Mazoka chance à koyeba na te bino bokende kambala mo bokanya wata yo mo. Siko danger nango. Siko différence eza wapi na bino na bato ba obola boya ba Congolais basala marche. Boza bino kande mo parce que nzala mudeti nda bato ma monde ngwana siko. Neso différence nango. Neso de nani danger nango place ezali. Danger nango ezali yo 16 au salle orchestre non comme nango comme nango mbelekete jazz. Alors sikoyo ba moi connais pas ces babeta pe ba limato babeta ba bina na respect babeta ba bomba mabe alors ayena mutu mo konzimo ko linya organiser fête na ye ayena que jazz adi bobeta na mariage à moi na bosenga combien tobi non to senga $5,000 mais petit on se to senga se to juillet akosangisa petit yo na ko senga combien oh vieux 300 kaka. Aujourd'hui, que au bomi bakolo produit na bango. Mais likamwana boko bundela ngo. Boko beta na makofi na zo ko informer yo. Arrêtez zobima fondation Luambo na fondation Lutumba Simaro. Donc oya ko beta banzembo ke jazz assez. Donc nakati ya bar wana to ko botola nanu bakazier to botolo ba midna na yo kolo bar to kangio. On a solo. Comme n'importe qui a na toilette. Non. Bakolo tunakana no bazali. Yo zo mango soki na victoire. Mais OK jazz kolo nango azana 1 2 3. Ozo monte osa bozoba. Tezaka na cadre de promotion, alors la promotion ya OK jazz. Biso moto sa promotion bloko na biso. Loko na zana awa na micro info 16. Non sa promotion OK jazz. Alors, boso ko sangelo nini. Omaka mutu moka boye azo déformer obi mutu ko via Simaro soko akuti ozo déformer nzembone akofinga yo viona za na sonité tata wana no manueno bino boye biete to bien yo mama na yo nzembo na moneli passe yo ozo déformer ngo nyama wana vie Simaro vie ko do vie afinga ndende wana yo sera na vie vie wana au baby ship nzembo na ye donc on a problème très sérieux même Franco ndenge moko même Joski tant Joski a uté ko ya abi ba penser to koti na baby nzoto na ba souci na komi kokondo pamba mama chéri basala kamboyete bolingo bonga kaseko bondela vraiment au baloli motema o likambo tuningata te o siliki
Toussaint yokangata mawa likambo nyonso balimbisaka o o o. Gogoro nalela tina ninyogo bolingo etindi na mona boye bolingo soki alingi bongo sheri asala ba geste ekoma kande ozoka vitango yoka bi via leli abi baleki maladi pe bon boko sunga nga ozo mona via kuti baleki baza ba commando bien formé bazo bimisa ba couleur o ya yende lingila mais siko tuma borke nzela on a siko babisa nzembo ya OK Jazz. Bon ça va. Borke c'est nzela zo bebisa mais ceux qui neti we ranson na betine yango za problème te. Mais attends la zamba babeti we ranson na betine. Te azotoriser te. Azotoriser ko beta biloko wana te. Eza biloko OK Jazz azotoriser te. Oh so yo so tan comme ninga na bangi. Donc bon comprendre biso tozo tourner na nzela. Na Gishasa tozana ba fou tozana batu ya ba forme na modèle donc batu bazoganga ba misusu mona banda te ngwa liete ba colère na bango pa na biso o biso te batu to kabola biloko rolia ya sele ba mbote bon na pesi mbote nanga epa ya mama Liliane na kati ya Dallas. Voilà. Mbote nanga mi ba na pesi yango na conseiller spirituel na ngai. Oyebi conseiller spirituel na oyebi Richard Madeka na kati ya Angleterre. Donc Richard Madeka wana zapenza mpangi conseiller spirituel nanga donc yenga a wakuna azotinga nga ba moto donc ya yesu zo zipangai donc moto na nzambe Richard Madeka. Willy Shonga voilà Willy Shonga Asumani na kati États-Unis na pesi susu moto na ngai Saki Pelenda na kati ya Stockholm na Suède. Na pesi Pati Baingandu wana excellent na ngai Pati Baingandu wana leki na ngai ya motema ozoka na pesi vie na ngai Niboma na kati ya Paris vie na ngai Pierre Monzali na kati ya Orléans bato basimba OK Jazz bango wana na kati ya poto de na pesi bato ebele ba mbote sans que na bosana ndeko na ngai mabele pété Blaise Sissa mabele pété na pesi bambote ya trop OK Jazz lobby azana kati ya ND3 azo honorer ba mama OK Jazz azo honorer ba mama na kati ya ND3 Willy Shonga yo za kuna me bako tindela yo image okoma César kozala na te César za invité na nga donner mama Liliane na kati ya Dallas okozo ba image conseiller spirituel Richard Madeka na kati ya Angleterre okozwa ba image ya solo ndeko na ngai. Bon nasuki wana. Merci biso pe topesi mbote na bato bazui occasion Rolanda biso. Na préciser bien vraiment bo s'abonner site oyo et kobana opesa bino ba information nyonso kobano saila bino musala tango nyonso. Donc sans oublier bo s'abonner na Info 16 Nzonzing. Info 16 Nzonzing pona ba théâtre na bino na ba biloko wana nyonso to sukisi na loyembo na ya sele Olinya sanze moni non sala oyo ko sepelisa frère Richard Madeka oyo ko sala bato bien lelo yo nalembi bomanga libela o me mangambo na yebi ozali kolo ya mobali ngai na pekisi yo te obovanda na yebi ozali kolo ya mobali ngai na pekisi yo te obovanda lelo yo nalembi sasanga libela o me mangambo na yebi ozali kolo ya mobali ngai na pekisi yo te obovanda na yebi ozali kolo ya Madeka ngai na pekisi yo te obovanda bomba mabe nga nazalaka na Madeka na yo na bombela yo ondimaka te lelo nandimi liwa lelo nandimi kosasa otuna na bato soki bayebi ngai otuna na Madeka soki nazali kitoko mama abota ngai motane tata alula ngai na bomwana mama munwe bomba mabe nga nazalaka na mobali na yo na bombelaka o ondimaka te lelo nandimi liwa lelo nandimi kosasa. Ciao nayebi ke bosepeli ciao.